Esengo rokuta na bino lisusu bino bat bolandaka biso na congolocole.news.com. Lelo Congolocole eza na cité na Kapela na commune ya Kalamu. Kotuna bandeko ba papa ba mama koyeba na elanga ba se protéger ndeni. Po biso awa mikolo toza na elanga. Toza na saison sèche. Donc mali les amakazi. Tozo comprendre te ba misusu mona ba balati ba sengle, ba misusu ba tricot yon to tamboli Congolocole tamboli kotuna bandeko. Ndenge ni bazo se protéger po na elanga. Toyo Kabangu. Mbote mama. Nazomona ato sa période de langa na saison sèche. On se protège andeni po mu pepeza makasi mali les makasi yo se protège andeni. Ah maman. Bon yo mo ye bien période de langa. Tout se protège na ba jaquette, ba polo et puis qu'on la lava pour so bio to fanda libanda makasi elongi ko konda yo sa te ko sila yo moko monaka ah mende nini na komi boy. Et en même temps il faut oser la mafuta pour se soukoli pas coller mafuta et ça là moi c'est bon moi bien banine vous pouvez pas dire que ba chéri na bango yo ebi gande zala qui to connaît lengi faut souka ma ya moto comme ali les makasi faut souka ma ya moto te mama ma ya moto te point que na ngoka kusukola tongo pourquoi et ça là moi c'est bon vous comprendre mais vous pouvez ba na ba momi yo ebi kaka les qui c'est moi tant mon chéri na eboti ya bien na yo phrase mais eloko liboso non de jaquette na mai ebele na nzoto comprendre. Merci papa. Ah nga ponelanga na se protéger na ming ba tricot survêt moi ba ni bleu belé à part non ça y est bien zalara moi mère on panti ba ni la tongo boy na laver mamali laver mamali tong na pour à peine laver ma moto faut pour na biso mibali ma moto pour na bana basi mama mali la pour na biso mibali mais na suka wana mais amona bino mibali mo bomela whisky pour na mali le sila. Est-ce que Malil peut sunga que si c'est un whisky sunga bino que Malil peut si là? Ah ouais ben là ça va moi whisky na ba pe whisky bani na meli whisky moi le wolo na meli ma W again ye bika moi Malil le aussi là bani. Merci papa. Bon on a tango la se protéger pour un joueur qui m'a footing na beta balle à part ça zonga parler na sokola na pokol mafuta ata bilamba oh ça là que so Malili na salara bien c'est protéger bien vraiment pour na. Merci papa. Ana na kolat sabango bilamba ya Malili pe ko misabango retard na ndako net ba 10h soki moyi c'est ça la bonne protection de protéger l'enfant comme mesure de prévention. Mais la mona ni langa bana pe basaka ba fièvre mi ba grippe mingi pour moi na belate o ko protéger na nini surtout ba bilamba ya Malili ko bimisaka ye après à retard na ba 10h na ba moyi pour na protection ya Malili Malili salaka ke mwana sur da poumon ba kosukoso ebima ba fièvre na ba grippe c'est ça c'est que salaka comme mesure de prévention ya ko inviter na ba kosukoso na ba biloko mosusu. OK merci papa. Merci. Ana Sivette nongai ne checha pone na lati boye na ko komi se protéger ni langa ezate ki ozo mai ernyo sotu ya Malili ayo ngami se protéger bon mais la mona ba fi mususu pe au moins ni langa mazola ta sengle bon ba yo ka Malili te bon mutna mtazana ndenga yo kana nzoto nae
yo za na corps na onde musunga pe na corps na peut-être ba musu ba préférer ka musu ne langa ba kola tane senge au on peut pas ne zo sale bien mais musu pour mi se protéger bien il faut alata et le tricot na ya mi bombi pona ko inviter ba maladie ba malaria ba nini ma mbebele bele neti ba rim ba kosu et ya ka mingi ne langa. Est-ce que nelanga yo préféra pe o melata vitamine C bien ba fruit pour na moni nelanga bana ba bela mingi surtout bazaka na manquement vitamine C. Ah nelanga pe anga préféra o melaba vitamine T hein na préféra na lo mo te kan na lien normal que na zo ba vitamine C ko tongo mela vitamine wana ezo ko zo bebisa su corps na ot o ba tonso ba bina elanga ba konda kama lile kondisa bango. Les conditions si vous avez se protéger bien, mais si vous avez se protéger bien, vous en avez des abonnatons au sokoli, ou aussi misala na yo, au lit, au lali, ou soit vous en avez le soit au musala, soit au musala, aux on au konda nandene. Bakonda, ceux qui vous en a souci boy. Est-ce que na période de yamoui, bakonda te? On a dit que bakonda. Merci maman. Merci. To sepelaka parce que malili wana toteka biloko abana ba polo malili mais tout vraiment fouti parce que na moment mo boye malili ye moment mo boye moye chauffé to comprendre to monoko elangeza nango te pona ko se protéger to kataka biloko malili ba para ba sombaka to monaka ke ba protéger abana bien. Mais to mo pe ba mikolo pe ba za awa ba opona pe bilamba po ba se protéger nelanga. Tokata nyonso ya mikolo na ya bana me ya bana ndete kama mingi par rapport à mikolo po ba ebele balingana ba biloko ya match long te. Et bon conseil ni opesa bato balinga ko protéger bana te ba se protéger te na era malili. Bon conseil na opesa bango so protéger mona te période malili o dépenser po ba bronchite pezali ba maladie ezebele o ko memela e bana. Yango wana. Merci maman. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba mama ba lobi ndenge pe ba papa ba lobi donc tozana saison moko eza malili makasi donc tozana elanga biso tobenga ngo ana Kinshasa elanga donc saison sèche malili eza makasi bat babela ka mingi surtout bana mike ba bronchite eza pe ba mikolo ba o babela ba asthme ba koka malili te. Yango moni bate belé bazo se protéger bazo tambola na tombola ko somba bilamba po ba se protéger po onzo to ezala kolongo no ba o pe bazara ke elangezo kondisa bango balinga pe moko ovana na ndaku alali linga olamukala muki bana pe balamusa bango avante yango na pesi merci et pas bobo ministre wazola yemde mutazuba image o na pesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango na pesi merci ebele na Gidi Bisengo yende mutaza numéro 1 ya congolocolenews.com na pesi mbote ebele et pas Christian dis number 1 pour la nité Flori Balé Komoso na bosani yote pour l'ambassadeur David Olito escoza na France na pesi mbote Philippe Koutousonga na pesi mbote Christian Sitele kuna na kati ya Inde petit frère na propre yo moko yebi leki nanga na pesi yo mbote na pesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na www.congolocolenews.com na pesi bino nyonso mbote na bosani te pire vie nanga picho pacho asota likongo talaka yo ba biloko yo shofa wana na yebi keza biloko akoma otelema makasi na yebi keso kitikin na belanga oyo o se protéger makasi talaka na pesi bino nyonso mbote tokutana émission mususu na reportage mususu merci.